Ma mission TV, le miroir du monde. Muki karabo ebisi biso kin bopeto na ebite kin bopeto ngoso ki salami nanu wapi. En fait, on n'a pas planifié. On se réveille un matin. Non, ba dirija kamboka bongote pour la reconstruction ya mboka, pour na makambo ibele omoni nzale komi na mboka dollar mati. Bao diriger biso ba koki ko sala pour mboka ezala malamu et aussi ko soutenir bao diriger biso ceux qui bazana makanisi ya malamu. Le Congo j'en appelle, les Congolais surtout continuer à travailler pour que le Congo gagne. Donc, jusque-là, j'ai estimé que le Congo, il faut continuer à bunda bitumba. Tout ça, on a pour défendre l'intérêt de Bana Congo. Oh, mibeko elobi yango ndi fo salama. Oh, kokenda pembeni ya mibeko, en tout cas, Congo longa kozala simana ye pour na rappeler à l'ordre. Il faut rappeler que le discours à chef de l'État est salaki 2h35 minutes. Avec un discours de 40 pages. Vous comprenez. Les lots, ceux qui ont bimi awa, to komi na 24 heures, au moment la place, mon côté bâti poubelle publique, sur le liengouba, au lieu qui biscuit na ozo chasser, on a place au bois kaizate. Mais c'est quoi qui nous péto? Que toi la participation à la mouké, un président de la République qui est élu par exemple à je sais pas moi à 50%. Au moment que 50% ou bien 50,2. Donc 50% de bimba ba congolais balingi était. On dit que la légitimité est à revendre. Ma mission TV, le miroir du monde. Bakino Balobi, te le bélaragnon se sauve rien, te pièce une beauté. Merci beaucoup. Nandé pour se retrouver dans l'église Pasteur Walesa, l'homme de Dieu, à Bensimino Bagozoa, vaccin spirituel. Tout ce qui est ça s'appelle vaccin spirituel, il y a des politiciens congolais pour qu'on ne pas liboso. Le lot toujours Ambelabino président fondateur de Mobutu quand même. Mobutu président fondateur de la fondation Moko Amouné nous allons beaucoup en abisso bien qu'il y ait à TV Mingité ma travail CC fondation Congo Elonga pour nous appeler ça Congo Elonga tous en mettre jeudi parce que la fondation belé tu dis que la fondation Simanda Kozea il y a la fondation mais il y a une fondation et il y a moi sina banana est-ce que oh il pèse bongo alors il faut tout cela muke et puis tu beta na moi du solo muke politique discours tata mokonza mboka ninga beta kiango il est pas allé parmi bateau bazana famille ba lié à chef de l'état pour te mettre peu cela na muke Congo za biso nyonso Congo za ya bateau ka bazana pouvoir te mettre petit peuple wana na kati fondation na bateau bazana se bana besoin de sungi ya bango ba politicien maître jeudi boni qui m'y ndeko santé ils ont moins bien tout santé dans le système tout c'est la réalisation ma fati non écoutez biso toza bana Kinshasa bana Congo santé très à la bien pour tous à makasi ya ko travailler pour tout développer mboka na biso donc so santé za bien te moi to travailler pour le développement mboka santé donc santé na biso za bien maître j'ai dit fondation Congo Elonga pour la nini Congo Elonga non ndeko Paul yo yebi que tozo bundana nous pour construire mboka pour la reconstruction ya mboka pour na makambo ibele omoni nzale komi na mboka dollar mati tozo kende soki lelo na 178 oyebi nzela ezo bukana ba érosion eza partout ba inondation mais le Congo j'en appelle ba congolais surtout ba continuer à travailler pour Congo gagner. Donc jusque-là, j'ai estimé que le Congo, il faut continuer à bunda bitumba. Et en gros, malheureusement, tous en effigité, nani nabiso comme on a toutes image à carte à RDC et puis tu tiens les coffres donc toujours continuer à bunda pour Congo Elonga parce que toujours estimé que jusque-là, Congo Elonga n'a noté. Au regard, il y a makamona uti ko yibiso ba difficulté za na mboka donc pas si za mwa makasi nzela iza makasi ezate donc toujours mona mukonza mboka ndako miko bunda par rapport na projet na ye ba discours na ye pour amika ko bongisa mwa muke ba difficulté za na mboka eza la côté social eza la côté infrastructure eza la côté enseignement donc voilà quoi. Biti ya fondation Congo Elonga ba objectif na binezani. Non, Congo Elonga eza association ya ba jeunes, c'est mingi ba jeunes mais ça réunit tout le monde, ba tuyo surtout ba congolais surtout parce que tout pesi yango Congo Elonga toza wana pona ko défendre ba intérêt ya bana Congo.
tozawana pona ko bunda po respect à texte. Ça voudrait dire to bengi mobeko, il faut ceux qui mobeko lobi il faut tout respecter. Mobeko lobi gauche, il faut to na gauche, lobi droite to na droite. Enfin, Congo elonga ezawana pona ko bunda ko sunga po état de droit ezala respecter. Mibeko lobi yango ndifo salama. Kenda pembeni ya mibeko, en tout cas Congo elonga kozala simana ye pona ko rappeler à l'ordre qui que ce soit. Mutu nyonso tout na ba niveau nyonso tout. Ko buka mobeko Congo elonga ko telema ko yebisa ye ndeko buki mobeko il faut zonga na molongo. Congo elonga za na Kinshasa, tout ça na ba province. Non, il faut avouer que Congo elonga za structure ou bien association uti ko salama il y a pas longtemps. Tous a planté na Kinshasa, siège social za na Kinshasa. Mais objectif inabiso ezato c'est tendre si toute l'étendue de la République. Il faut avouer que Eutiko Salama Kalate, ezana moi mibu muke, mais Moussala ezama kasi bandeko de partout bazo benga kalamingite. Je crois que tous allons ensemble pour tout kita na ba commune yonso ya Kinshasa et puis tout kita na ba province yonso ya RDC pour ya ko implanter en pour mutu yonso a s'imprégner na Congo elonga pour ayebake abunda po Congo elonga abunda po Congo la longa lobi Congo la za malamu ko rappeler eloko nini bao diriger biso ba koki ko sala po mboka ezala malamu et aussi ko soutenir bao diriger biso ceux qui bazana makanisi ya malamu. Voilà. Donc le gouverneur ville à Kinshasa ba vignette wana likanisipe ya malamu, il faut soutenir. Non, tozo soutenir ye parce que il faut moni mboka itambolaka na pako. Ba kanisi wana eza bien ko sala lelo senga voilà yango wana eloko na lingi na koma to lingi ko senga ke mbongo ba congolais baso futa pona vignette et kota na kesi ya l'état et puis sala musala ya l'état ne wana para ricochet nazo kota na makambo moni ndeko gouverneur ya ville la muki kaka boya ebisi biso kin bopeto na ebite kin bopeto ngo soki salami nanu wapi. En fait on n'a pas planifié, on se réveille un matin, non ba dirija kamboka bongote mboka il faut ko prévoir, il faut ko sala ba étude. Vous comprenez lelo ceux qui ndobimika to bimia wa to komina 24 heures au moment na place moko te batie poubelle publique soko lienguba au lieu qui biscuit na ozo chasser na place au bois kaizate. Mais c'est quoi Kinmopeto? C'est une conception creux vide. Kinmopeto za nelongo na quantité mais baction o ndeko gouverneur ko sala ya malamu to ko soutenir notamment to sengi na ba congolais ba futa mpako mais to sengi pe na gouverneur mbongo wana ya vignette bako futa il faut sala musala parce que tout le monde à Kinshasa mabulu est commis partout. Il faut pas kotika nyonso na charge ya président de la République ou bien na gouvernement central, non. Et ça na ba place au YP en tant que numéro 1 à ville à Kinshasa, aza obligé à ko sala parce que tozo futa ba congolais bazo souffrir. Imaginez que bande comme soso bande comme ça ba chauffeur na pesi bango mbote place bazali ba ke Congo elonga continuer ko défendre bango. Mutu atiki moya sala musala ezate akei ko défendre bongo po afuta na no vignette et puis abanda ko bima parce que yebi ke bazo bare banzela bazo kanga batu nyoso mais il fait ce sacrifice là pour mbongo wana lobby bandeko bazo konza mboka bazo ngbatia na poche na bango wana ndeza malamu te to sengi ke mbongo nyoso bazo futa ya vignette ekota na kesi ya l'état et puis esala musala ya l'état. Mon vignette ça la musala à l'état surtout soit pour la lobby ou non la lobby à mettre j'ai dit ta lobby hein pour biso lo baragi boye ne pona kongindisa ba famille na bino eza pona ko sala musala ya ba kinwate ndeko président de la République quelques jours passés au tout ça maman na discours na ekolo et le nino retenait qui penait malamu na discours wana. Non en tout cas comme président de la Fondation Congo Elonga président de la Fondation Congo Elonga maître Jeudi Bolangando azande konabino azwaki tant na ye mobimba ya kolanda discours wana. Il faut rappeler que discours à chef de l'État isalaki 2h35 minutes avec un discours de 40 pages. Ça veut dire nous avons pris suffisamment de temps à kolanda mkonzi ya mboka. Il y a liboso tous ont noté que discours wana est ramassé ba domaine nyonso tout ba point nyonso tout ya domaine ya mboka na biso. Ça veut dire que le président de la République a un diagnostic général de la République démocratique du Congo. On pense et on comprend qu'il connaît les problèmes des Congolais surtout place bazali. Il a procédé tout sur le plan économie, santé, sécurité, dans le domaine yonso. Même aussi sur le plan politique, parce qu'il a parlé de tout. Mais il faut retenir l'attention à moi quelques points tout ce pays nango moi ma kasi pe koleka eza mokonzi mboka a lobby que ba élection présidentielle
akobunda et puis aza kosenga na bandeko na biso ba député totala ndenge nini tokoki kozongela ba élection ne koma à deux tours pona nini po mukonzi ya mboka oyo akozala eli lobby, ça voudrait dire na 2023 azala na légitimité moko confortable pour la contestation ezala mingi te, parce que imaginez que toute la participation ezala muke, un président de la République qui est élu par exemple à je sais pas moi, 50%. On a que 50% ou bien 50,2%. Donc 50% de Bimba Congolais, Balingi était. On a dit que légitimité ça a revendre. Mais ma canisiwana penza topé si tata mokonzi wa ekolo longo nyamingi na ndenge azu makanisiwana pour permettre biso vraiment toyeba que non o azo konza biso ye wana penza volonté ya peuple congolais. Likanisi mosusu de sepeli nango alobi ekozala malamu. Et vous allez malamu, gouverneur n'a pas la voter na suffrage direct. Ça veut dire population voter ba moto boy makambo ya ba député parce que yo yebi moi makambo ane corruption ezalaki donc il faut kanya ka ezala avant ba voter muntu ba voter sous projeté ba voter ba instruction ba voter kanyanka donc objectivité ezala mot d'ordre pesamina voilà famille politique moko voter alors que pour le gouverneur à Kinshasa donc alors que ndeko koyiko ya azana ya atana 1000 francs à présenter bino projet na ye ndenge nini na kokonza mboka botali bwanya o azana ngo pona kobongisa ville ou bien province moko boye lobby nde bokoki ko voter nde wana makanisi wana lisusu topesi lisusu papa mokonzi ya mboka longo ya lisusu pona makanisi wana makanisi mususu papa mokonzi ya mboka lobi no omoni bandiko na biso ba congolais ebele baza libanda ya mboka mais bazwa ba nationalité mususu. Il était temps que tu pensais dans la législation na biso toti à double nationalité. Makanisi wana pe mususu eza malamu parce que biba ndeko kuna ebele bazo sunga biso so ke na Western Union combien nos frères qui sont là-bas bazo nourrir ba famille na bango mais mutu aza kuna aza congolais azui akomi kuna azui nationalité mususu pour les besoins de la cause to ko boya te au regard de la loi to le bageno aza lisusu congolais te alors qu'il est congolais de sang. Et donc, côté on a payé totondi mon mboka mingi. Mais Congo elonga eza association ou bien fondation ya mingi ya ba jeune. Le président de la République a épinglé point moko vraiment capital. A lobby n'a utilisé ba terme naé à lobby. Je connais les jeunes de mon pays et je connais leurs problèmes. Ça voudrait dire que problème ya ba jeune et les préoccupés. Nga lokola naza molobeli ya bana ngaliema parce que oyebi ke nakendaki maponami olikaki na ome voilà elingi na c'est plus ça bango te po ba nommer donc pour ngai kolobela bana ngaliema ezate nazala kaka na assemblée mais naza défenseur à solo la bana ngaliema nalingi pe koyebisa mokonzi ya mboka que maître Jedi Bolangando connaît les jeunes de ngaliema, il connaît les problèmes. Ça veut dire que tout ça au senganaye lokola azu engagement ya ko luka ndenge nini ko promouvoir ba jeune bazwa misala bazwa ba responsabilité lobby ezala lelo ezala lobby ko préparer ba jeune to ko soutenir na makanisi wana tina suka et puis to ko sengana vraiment à concrétiser ba promesse wana parce que maître Jedina lisanga ya bana ya Kinshasa mususu même ya RDC aussi ba ko landela ka makanisi wana po ezala mise en pratique. Voilà moi makanisi oyo to retenaki eza ibelo to reteni to go lobela nyo sauter parce que vos amis so voilà donc tamulai konzi mboka longonya merci mingi pona discours na yo eza malamu to sepela na makasi et puis to ko soutenir yo na discours wana. Merci beaucoup maître Jedi to komi nasuka ya tranche na biso ba kino ba lobby to pesi merci mingi na batunyo so balandi biso to pesi merci na bainyo so bana braza ba ola na biso na ba réseaux sociaux ticket nzama za na bino longo maître Jedi président ya fondation Congo Elonga to longa na Congo ensemble ceux qui keno yo congolais zo landa biso ape na volonté pour to longa ya on est tous singa nzambe asunga ba politiciens congolais bozala quand même na motema pe ya royo que la petit peuple mawa bino bozolia bien bolala bien mais mutu mususu na Congo azali ko vivre 3000 francs asali wenje pour aller na 4 bana ça se fait ici na Kinshasa na ba kwa monsieur ezali et bon monsieur ko poto longa na kati ya Congo il faut politicien congolais longola la
longola na cupidité que yonde fo bonga likango na fo bonga mwasi ne fo bonga bana ne fo bonga banani ba cousin ba bonga soza na motema ki Congo kende liboso elonga il faut nous aux appels à volonté maître j'ai dit te peso merci na bandi te tokuta na prochainement pour te beta masolo ce qui nzambe à permettre. Merci ndeko na pesi bana Kinshasa yo tombote na pesi bandeko na ngai ngali mambote bana RDC mbambote biso nyonso tozala mutu moko to bunda po Congo elonga lobi to tia mokonzi ya mboka maboko po akende liboso parce que eza pona intérêt na biso nyonso nde azobunda. Merci beaucoup. Sikoyo ya ko se divertir mukie ekoki bobongisa bapandi bobongisa pe ba stylo pour la kozwa leçon pour les professeurs des élèves azalaki na terrain. Merci beaucoup, Fretas Mbamaku. Banakin, vous comprenez que Ezali Pascal, hein? Tozali na se ya passerelle ya Pascal na quartier de Massina. Et sika toponi, poto solo la na bandeko na compte ya Bouluyeke. Totu na ba question, tozo pe ba vi na bango, hein? Na style kaka ya Toseki, Toyekoli, et ça va bien. Tokote ensima. Boni. Bien. Ok, Moussala. Tozaka na service mitelengano tozo baluka po Congo misala ezala ata po anini misala ezate ndeni luki ezate to bunda na ba kopika ya mike misala penda asire ezala te. Kombo na ngai eza Médard yo kombo na kombo na Platini ndeko Platini mission na biso awa ezali ya otuna question oyo casino ezali case ya banyama to ezali case o batu bavandaka casino eza kazi oyo batu bavandaka eza kazi oyo batu bavandaka eza kazi oyo batu bavandaka Comment on a Denis ndeko Denis hein totala yemo muke ovandi wapi na mobongo hein mobongo aveni mobongo question na biso ezali casino ezali kazi ya banyama to ezali kazi oyo batu bavandaka. Bon, casino ezali esika oyo babetaka masano lokola ba carte ba jeu oyo casino nde yango wana donc ezali esika oyo bazobeta masano lokola ba jeu ba carte tout ça. Comment on a Médard Elonge bongo yo Comment na Maman France. Maman France. OK. Ngai na ko changer pe comment on a papa États-Unis hein. Bon, comme question de biso ezali casino, hein? Ezali case ya banyama, to ezali case o batu bavandaka. Eza case batu bavandaka. Il faut le bande ma case hein? Eza case batu bavandaka. Vous êtes sûr? Naza sûr. Mama Mado, boyouti cop. Te nazobima. Tozo tuna boy. Casino. Casino ezali case ya banyama to ezali case oyo batu bafandaka. Ezali case batu bafandaka. Folo bande makasi hein? Anu malembe na misala ba malembe. OK. Case ezali batu bafandaka. Casino eza nini? Casino ezali esika batu bafandaka. Comment on a Monsieur Rocky? Monsieur Rocky. Casino ezali case ya banyama to ezali case oyo batu bafandaka. Place ba bengi casino donc eza place moko ya jeu salle de jeu. Donc eza salle de jeu. Place o moto akokende ko distraire ata moi 2 minutes 3 minutes ya kotala jeu oyo ezoleka kuna. Ya wa bengi casino. Casino. Toyebi ke case eza ndako. Siko totuni casino. Casino ezali case ya banyama to ezali case oyo batu bavandaka. Ezali gaz ya banyama. Ezali gaz ya banyama to totuni boy. Casino ezali case ya banyama to ezali case oyo batu bavandaka. Casino eza gaz ya banyama. Kombo eza nani? Kombo na ngana bengami na kombo ya John Louis. Ndeko John. Ngai ndeko Médard. Tozo tuna poto eba. Casino ezali case ya banyama
to ezali case oyo bato bavandaka? Papa casino ezani ya banyama te ni oyo bato bavandaka te. Casino ezali place oyo ya jeu oyo bato babetaka ya mbongo nde babengi yango casino. Déjà omona yango pe? Oh, namona yango déjà ti. Na yebi ezali eloko ezali na kati ya ville. Eza maison lokola ba maison oyo bato batie ba maison ya jeu. Alors eza ndenge wana nde babengi yango casino. Awa bola boti kolanda déjà ba réponse belé ya bande on a biso ya masina, mais sengeli koyeba que casino ezali nango o ebele toyoki wana te ezali jeté. Casino ezali nde espace ndaku oyo batie ba jeu, donc salle de jeu. Hein, yango nde babenga casino, mais ezali jeté ezali pe ba case te ndenge bande ko misusu balobi. Merci mingi. To continue lobi na question mususu na commune ya Masina botika la malamu. Kaka ne ba kino ba mesana koloba elengi nango yango wana bo sentir bino moko bo seki mais bo zui les sons. Na isika wana nde to sukisi basango na biso ya moko na lelo. To pesi merci na Michel Osomba enda zali na sima ya caméra pour botala biso na bandaku. Grâce les génies na montage, les DG multidimensionnels Paul Tosoua qui à côté toujours pour notre coaching musala et salema kitoko. Tobo sanate balandi minene ya deuxième œil boulou yeke exaucé milamba na exaucé muteba bango nyonso bana masina na quartier 12 wa mbombo balala raté soki non balandi deuxième œil boulou yeke te ngana bino tokutani mikolo ezali koya botika na malamu. Ma mission TV, le miroir du monde.